Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Grâce Light. Bonjour, Boutique Rayobot. Bonjour, Grâce Light. Je suis Cornelia. Moi, la télé, ici. Moi, c'est Tata. Je suis là cet après-midi, rien que par la grâce de Dieu. Mon côté, il y a vivre pour mon bon, je sais pas. Mais quant à moi, je vivre parce que nous avons lingi. Tout est grâce, franchement. Il fait grâce à qui il veut. Donc, na 20 minutes, donc, na yeka ko présenter bino biloko misatu oyo. Frozen detox. Yeyo. Aza diétérie supplément. Production. Awa na ye na bate na ngami bale. Awa na ye na chèque na biso komo nango nakonda chèque. Tokonda ngana yo chèque. Na obanda biso ko beta histoire ya okonda. Écoutez, ngana sali ba temps ebele pona maigrir. Ko maigrir na sens na comme maigre na kaoka te. Na bonsango bien. Pona diminuer ba kilo. Na kita muke. Na meki biloko ebele. Tita na sala ko ba te bele ya ba régime ya ba site ba régime so amoninga oyeba. Na baby sa bambongo te parce que na zako consommer ngo. Na nzoto na nga me na zako diminuer na nga pete. Na e comprendre berère monsieur ezala ki bipa na nga moko. Yango na siko na zoko éviter batu tout o bazo soma ba chèque yaka to konda. E pa na biso ba o ba soma ba te. Nazo loba yango ndenge nyonso tout donc nazo simplifier bino au comprendre en fait régime ezanini. Et là liboso c'est que moi j'ai compris na histoire régime est sa décision. Même pour na okata stomac, même pour na bakato libumu, même pour na bakato maboko, même pour na bakato mipende, o ba bendanga mafuta, basala sugini bakate longi. Bakata ni makoko. O bakata kimfuengi. Bakata nyonso. Babakisa fuengi. C'est une décision. Et cette décision, au moutoua zui, a signé ba papier à décision wana. Et puis, il y a kokisa kosala melaye parce que alinga ki yango. En fait, un bon régime est outara na mutu. Mutu akamati yango, memi yango n'estomac. Mais ceux qui ont déterminé, ils ont la décision, ils ont somba biloko un régime nengo lingi, au kondate. Donc je parle de la connaissance des causes. Na sala ba régime ya nenge na nenge na nenge na nenge. Na kitara 1 kilo, 1 kilo et demi, 1 kilo. Mais pour na comme place na komi lelo. De 126 kilos. À 85. Non. Natikala okoma ngote. Et puis nazo linga na longo la 5 on a pour natikala na 80 na nga ya pamba. O na yela poto ta na matanga na avion. L'air na banyo botate. Mais bonsoir bandego nyonso na aka na posa ba cœur. Bonsoir maman Bérénice. Bonsoir maman Bizi maman Mono. Wambote, Wivine, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, maman Jeannette. Bonsoir, docteur Valérie. Aujourd'hui, nous avons le black kaka régime kaka. Nous avons l'axabino kaka biloko on a salé l'expérience. Son a lobby était, na bandai ka régime on a bandio konda, na bimi mutalukuta. Non. 2 ans passés déjà, na bandai okitsaba kilo. Na kiti 5, na kiti 4. Décision na ngezagi déjà 2 ans passés. Alors, régime autant n'a que trouver un ou pas docteur nanga et permettre que na kiti sali sous ba kilo na nenga mukite. À partir à oyo. Et on a ça la vidéo mon na page nanga secret ya kokonda na ngai. Ba te belé batala ngo. Vraiment na teka aka biloko régime. Mais pour na fongola la bino penda ndenge na fongola lelo penda boye. En tout cas na za na temps minute. Alors, conseil ni na ina pesa batu nyoso ba osoma bate zo te kama sans blague Dieu merci bato ba osoma ba chèque yaka to konda yango na konda chèque komo nango. Alors bato ba osoma bate na biso oyo mi bale oyo
Oyo, to lancer en sika. Na, lukut ba, oso mango mako, mais nan etegami kit nyon surtout 3 boy. Nan tezamba liboso. Nazo ke na ko expliquer ango. Alors, conseil manko kaka liboso nazo pesa na mutu nyon surtout. O azo somba biloko régime koza la lokola ngati. Nalinga mingi koloba mpole parce que mbongo eza passe. Na somba biloko ba régime ba carton. Franchement, laissez-moi vous dire, ti lelo biloko mso régime eza na bandi pe ko tekela ngo batu. Parce que nazaki na décision te. Ate, elambalanga wana, na rolata yango ezo bonga te puli mweleki munene. Mataku, bolimbisa ngai na kikongo. Bifunda, eleki, nazo yeba te ezo simanga te. Funa longola 2 kilo. Sona longoli 2 kilo comme ça permettre ngai. Na lata robe na nga wana. Tango na longola nga 3 kilo wana. Na zongeli tala fufu. Pondu kutu mwana tele sikoloba te. Ma Sandra, bonsoir. Pondu na ngai kutu koloba te, fumwa kutu sans calcul. Donc ça veut dire nazaki déterminé te. Nazaki na posa na konda, mais j'étais pas déterminé. Mais les jours où on a kozwa décision que ngai pa nazo kende la. Santé na nga eza en jeu. Nazana bana, nazana bakoko, na tata ona ba mwasi ya tata. Chéri na nga zawana peno na lingara bo mwana mobile la gomme. Nabina otika te. Tana nga nzamba pesa nga tamso eza nango ebele na mukili na olinga na kata yango pona naza discipliné te. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me contrôler. Il y a quoi prendre des décisions, il y a quoi se discipliner na repas comme melananga et loko nini on a ko sala pona diminuer ba kilo. Place wana nde. Place na yako kuta na rana. Docteur oyanga na betle bien lisolo. Place na pesa produit okombo na konda. Ba mayebele ba benga ayaka to konda. Ba tena biso yango eza contrôlé na ba allemand, s'il vous plaît. Alors, pas ina koma ko forcer ko salela yango na komo mona bakilo komo kitanga na bitin. Tant so bakilo na ngamte so kita tika na banoteka na tala nanu batu wana ba kozande nini. Batu ba sombaka bazwa résultat. Ba témoin baza dernier ba moi maman Irene pas comment ko témoigner pour nango parce que ameka ki yango. So on a besoin de preuve, on a besoin d'audio senginga, na opesona audio ya mutu oyo a perdre 6 kilos o kuna boye o kuna 5 kilos lo bito oseka. Mama ko lobi mama zwa audio na ngai o publier. Abi banda na banda ba régime na perdre na ngate. Mbala liboso na perdre 5 kilos. Na ba conseil na yo nengo expliquer nga comment manger na bate na ngai na yaka to konda na biso abi j'ai perdu 5 kilos pour ngeza le roi feti. Mais 5 kilos c'est rien. Nga moko na uti na 126 kilos. Nazoki na 85. Na munoko mutolo ba kosa zonga na Facebook na nga tala 3 ans 2 ans passés. Tala nga lelo na ba page na nga. Ça ne ment pas parce que ngana yekola ki yango pa ya mutu, ça veut dire pas docteur manga. Tant na yekoli yango pa inena koma ki déjà ko kitsa ba kilo, na ebisi ke ba kilo na ngani ezo kita vena ndengo na tatalinga lobi folunta dila. Malade ezo kaka. Ezo singa bena fo kitsa kilo mais eloko moko na ko la qui sont normalement toza permis. Mais oza na souci mingi ya ba poids na yo. Donc et comme lokola obésité moko ba benga morbide. Donc obésité eleki. Et puis nazo ça l'effort na konda et ça la bongo ozo ça l'effort konda mais ozo konda te o dimine ko lia mais ozo dimine te abi non lakso biloko moko mais biloko wana ko lakiso oko commercialiser yango te soki oza na biso ba registre du commerce na ngola to ba bongo so oza na registre de commerce te eza facile te donc droit au futa ba chito ya te bempote oko commercialiser yango te pour na bisenga bi so les siminga na ko banana pe abi non faut ça na papier oyo ya comment au futa ba impôt tout ngala bi oui na futa ba impôt na sa ba boutique na mi balé na teka na futa ba impôt na sala ba formation nga abi na yo moko liboso koma bien bon na ko aider yo alors tant na yeko koma bien na bandi ko kita ba kilo nde ayeko kotisanga na société oyo bien aimé tikana yebisa yo soko yo ki ba conseil na opeso obandi ko utiliser biloko oyo yo mto kozongela nga ke mama ba poa na nga vraiment ekomi ko kita mibeko nango ezali nini par jour il faut mettre 2 litres ya mai
ou likolo ya 2 litres ya mai. Eloko nini okosala soki tongo etani? Première fois eloko okosala ezali kokamata makasa oyo otokisi 1 litre ya mai. Okamati makasa o 20 grammes donc na moins ndambuka au moins 10 grammes. Soko za peser te ozwaka poignet loboko. Obwaki na 1 litre ya mai etoki 5 minutes. Olongoli yango otie yango na mulangi. Tango ekomi pio, omeli yango 3 à 4 fois par jour. Soki lali ozongisi yango na frigo lobe omeli omelango pendant 14 jours. Bien aimé 14 jours mambo solo mama erena bi mama. Est-ce que les gars na banovana na toilette? Ozomona ba l'huile. Donc yé aroya pour na ko bongisa ko préparer nzela ya régime yango tozobenga ngo detox. Detox azali pour na ko purifier kati na yo nyonso. A aider organisme na yo à préparer pour na régime. Et ça le roi nde to sala ba jeûne et prière. So ozana jeûne et prière moi une semaine. Il faut obanda déjà ko diminuer ko lia. Et ça te lobi oli tala ka bagata fufa monene lundi au quotidien au souffrir makasi. Detox aye pour na ko aider yo. Donc na sorte msuto lo ba a sanctifier organisme na yo. Après 14 jours soko ekoki oye na temeser yango. Temeser obano menser ezali na tongo ozumoko okoti yango na bol ya mai 150 ml ou 200 ml ya mai ozeli evandi 30 minutes et si dissoudre. Ça veut dire ekomi na couleur ya te e fionuki ndeto bana ki Congo wapi ba cœur na bino bana ba Congo bazali awa. Alors, et se dissoudre en français. Alors, au kamati yango omeli avant déjeuner. Tant omeli okomi la liberté na yo. Alors, toye awa na kondo nous vivant. Yaka to konda. Tant omeli te na yo ane sili. Au kamati toza na 3 boîtes pour na moi mobimba. Ils a calculé. Au kamati kier moko. Na mai ya 250 milinga na mai na koka angote. Na lait demi écrémé. Au kotisi yango oningisi omeli tango ozo sili saka ko melango directement sentir que o laisse moule mais o laisse moule te e vandi yo kimia mama atoza muto lo khoso na yebite soko lia ta de brochen to de pistolet je ne crois pas tango le bongo ça veut dire ba calculer yango eza déjeuner complet o ko déjeuner te. Au moins que tant oyo déjeuner ba mapa ba pistolet minene ye avant delio. Alors, pendant la journée vers 14h, okoyo kanzala, okoki na yo ko lia repas na yo. Repas na yo laksini ole moi salade na yo, otokisi maki na yo, ole les soirs les sousou. Na ba 18h avant 18h. Okoki ko kamata chèque moko omeli. Soko lingi kilo kene mbangu mingi. Ozaka na repas moko ola na 2 chèques. Soko lingi okene no rapidité. Oza na 2 repas, oza na chèque moko. Et ça dépend. Netinga nazaki na 2 chèques par jour. Na déjeuner nango, na meliango na pokwa, na midi na les salades. Entre temps, te nanga nazomela, mai nanga ya makasa nazomela. Ozo kene toilette facilement. Le boumou ne koma pete facilement na yaki na libumu na yebine balata sugente do so na lati gente nzamba zokanga na kokate mais nazala na besoin geni so atamu kete parce que libumu ekita makamu nyonso ekita tout minduki ekweya donc zo sentir vraiment que oza libre. Alors oyo ezali frozen detox collagène nango ezala ya bleu mama wivi na si ozoye bango bomona ngo pa na biso. Ye azali frozen detox. Frozen oyo azali pour na aider organisme na yo au perdre poids noki. Bien fait nango ezanini. Point fort na ye au perdre poids na otila bino vidéo nango. Ya fille mo pasala cosmétique a parler nango azali na difficulté au konda na opposant au kalaté so life na ye sili et le aider à perdre 5 à 6 kilos par mois. Eza système oyo. Alors, ezali kamoro boma mudu tende biso ba africain to mesana Côté internet s'informer pour na frozen detox oyo. Ye a okitsa yo ba poids, azo travailler pour na teinture na yo, éclair teinture na yo, aza na vitamine C, bien na ye azo réduire taux ya cholestérol kati na yo. Même aux na diabète, c'est très important pour aider yo.
Très important. Alors, si on combine yango na programme oyo, oko kende lisusu mbangu makasi. Bien aimé, tika ngala lobano eloko moko eza très important. Okoki ko somba biloko nyonso tu onga na lakisi. Oza déterminé que ngai wivine ete opo sila na kolongola 10 kilos. Mais soki o changer mode de vie na yo te. Obana ko somba ka biloko ya kokonda l'air nyonso. Mode de vie, ça veut dire, je vais commencer, il y a comme la maille 2 litres par jour, plus de 2 litres, plus de 2 litres, sans compter ba thé, sans compter ba maille, ba chèque, sans compter ba maille, ba gluta white. Donc, on a comment on a plus de 2 litres de maille par jour. Alors, kabola sani na yo, maman komi bonsoir, maman ngai na lingi kaka libumuna. Na kozwa nini soko linga libumu ozwara de biloko oyo omoni makasa oyo na kikongo de benga onko vukusa otokisi makasa libumu oya ngandenge zalaki sona l'action yango lelo yo moko lobi wow do pasi moko na zaro yoka fienga ko kanga masoko ke feti ko olia na feti te mena lataka sugente do soki mutalingi ka libumu ya pamba nzoto te aokeneka na debiloko ne oyo na maebele meka soko mekite ne tolobaka okoyeba te c'est vrai bate ezebele lelo na marché mais nga na osalela oyo nga moko et permettre nge sala yango pe nazo kabula expérience oyo na baninga nazalaki na place au kabula biloko olia bandeko tellement volonté ezaki na makasi na kotiti na ba site pona somba ba sani comment manger eza na ba siete moko ba sani ezali na Amazon pe ezali basani wana bakolakisa ndenge nini okoki kolela bakamati sani wana bakaboli yango par 4 ou par 5 loso na yo donc oko déborder te moi musuni na yo moi poisson na yo moi pondu alors ngelongo ni na salaki so ndenge na lia semoule na lia semoule kaka samedi semoule yango kaka samedi nazwi singa nazwi bol na nga semoule ne na salela na lia kana kaboli yango par 4 un quart yango za semoule nanga samedi donc na se discipline na ndenge moko o tika la komona ngate mama wifi na liaka baka te ya semoule eoleka te donc loso nanga 2-3 lutu c'est tout pondu nanga omona pondu amuke na osala ngo 3 jours na les 3 lutu lelo lobi na olia 3 lutu lobi na te les 3 lutu salade chaque jour ekozanga te ça veut dire ya makasa ou tomati 5 fruits, 5 sortes de fruits par jour. Soko tosi mibeko wana, oko resir. Eza lokola, ozo sala régime, elongoli yo ba mafuta, ye po boa kayo kilo, tango silisika ko mela biloko o nyonso tu ya ede yo, mbala mo okela mbanzungu madesu, otle fufo munene. Eza lokola, régime azo boa ka ba salite ekende nango, yo moko obaniko kene ko lokota yango, obaniko lata yango lisuna nzoto. Mama, opanza biso ka sango. Na ye muta samelaka, batalo kuta, ekitinga ta 1 kilo a pamba te. Est-ce que ozo lia bien? Ozo se contrôler. Maman, vous venez vraiment très bien, maman. Taille na yo ki toko makasi. Bravo. Danke shon, maman. J'ai travaillé et puis détermination. Ato la mime fumu ebele na ozo 3 ki hier. Na liara viande. Par moi, na ko lia viande mba moko. Na liara makayabu. Poisson, ba saumon, ba modèle nyo sa poisson, ya tilapia, oh boye, na liaka. Mais poisson, viande nenge za arabiso, ok Bruxelles, tala kadi ya ba viande, ok mambango na train, bangombe nanga, na ke abattoir, konda te. Parce que viande, ni kamara no kite l'estomac. Mais fish, poisson, salade, akenara trop rapide. Tika ba pizza. Biloko a kilo, nyonso, comment léger. Manger na yo, il faut échanger. Routine na yo ya ko lia. So que changer ya, système na yo et s'adapter na yango, obani ko perdre kilo lokola lisano. Yango yaka to konda chaîne o, na konda chèque, ye problème ne a aidé yo, pona ko kanga yo nzala. Ye, aza coupe fait makasi. Donc pour lia, nga fo ba robenga nga na bureau na mbal nga, chérie. Au déjeuner nante, tika na ba client pembeni. Ozo kanzala wana te. C'est très important.
Bato muso ba konda pona fier. Nga na konda pona fierté. Parce que tant nazaki munene, nazaki kitoko bate bele ku lelo ba komo loba nga tant ozaki munene ozaki kitoko mingi. Elongino e baby sikoyo. Elongo ozaki na ya ba bébé. Maintenant malade simba te. Toela la santé. Je préfère na diminuer les sous koleka santé za malamu. Je vais jouer na bakoko na nga na ba parke, na lingi bana na nga ba bala ba bota na zotala, na saranisa bakoko na nga, na servir bino bien, c'est très important. Nga lelo na zo sabino na yoki elenge ya ko diminuer. Nazo motiver maman moko ce soir. Nazo motiver maman moko. Ce n'est pas ka pour somba biloko pa na nga. Non. Bando kene sport. Luka eloko moko solo na docteur na yo. Vérifiez comment tu manges. Yaya semoule to kuta ngo pe to tika ngo. Yo so vandeli semoule o mona voisin na ngambu te. Semoule mantingo mana voisin so ko mona loboko a voisin te. Ba mama to liara na modération. C'est très important. O komi trop souple, même au lit. Souplesse et bakisami. Donc makamu nyonso échanger na corps na yo. C'est très très important. Je voulais juste vous encourager. Ba o ba resomba pa na gloire à Dieu. Ba o pe ba resomba te alinka azala déterminé na régime na ye, je t'encourage. Il faut éviter des huiles. Kolia biloko ya ba l'huile. Il faut éviter charcuterie, ba laitier, ba produits laitiers, pas trop. Yango sala geto ya munene. Ngana la livre mobimba. O atanga a Dutch. O ako comprendre allemand. Asengi ngango mama pesa ngai na ba livre ba ko peso mama ko senga ngango na salile ba copie. Ba lakisi eloko ko lia lipa nini, loso nini. Hein? Degré ni le relais là. So bani régime na 40e semaine où go permettre que o bano lia moi mukie. Tout ba kome yango na livre wana. Donc et poussanga na bana ko tanga ba livre ni so régime. Tozaka na santé moko oyo. Tomi bate la ba maman, c'est très important. Bate oyo e relie na ngo salaire na yote. Ata journée moko salaire notam so ekoki na ngote. To lobby. Mais sanctifier to nettoyer organisme na yo pour comme na liberté. Ba entupido ne ba wana portugais. Et tondi ba salité tondi na ba organisme na biso parce que to liara mabe. Ngali biso na bana ko yebate. Au lieu salade avant, aller après, aux yeux dessert, au sali bozum. Ok, ordre ya ko lia ezalaka. Biloko wana spona oye bango, il faut okeni na ba monde ba régime, au koti cours net ya mundele ya régime, azo expliquer un docteur comment manger. Ngana kena classe moko na aoka. Donc to ba nit na science na biso la balma awa. Donc ok, et cours moko ya comment manger et pas berata. Donc basulio miloko na bobenga ni alu ko na français na habité. Donc bazuli yo coach moko ya santé azo expliquer comment manger. Yo na kaina biki okena ba cours. Oyo ko donc okomika ke somo ate ote. A ote. Ya moto mona na magasin ba ya basi. Mundele mswa liboso no rabiso atemi liboso. Atanga pamba opianga kande. Alonga na soma miliki na ayebelo ko sala. Pona santé na ye. Bisonde ba bisombela mwanza. Okotika okamati miliki. Okotika otondi shishario. Okotika okisoma mwamba. Nzoka ne ba mwamba bio ezalaka. Eloko nyonso tu ya moins graisse, ya graisse, mundela salango ezali. Soro lingara charcuterie ya moins graisse, ya graisse, biloko tu ezali. To battre la ba santé na biso, sala régime ndongo lingi c'est bon. Mais o est important, bongisa mutu na yo. Zala na détermination. Détermine-toi. Zwa décision. Tala photo no akala. Tala bunkitu kidi. Nenye na zalaki. Na nengo komi lelo. Omona pena wow. En tout cas na mzonga su munene te. Donc nga pona seksa mwa na nga na zo sabanga na be. Alongola nga na munene. Nga yoyo na gozonga te. Nazo seka nga moko. Eza mabete ko sa munene. Moi aussi j'étais. Et puis na zakaka. Na komaki tina taille 44. Mais on mbal na zaki d'accord nango te. So na tieba photo na ngabo mona de 50 à 44. Na tiango na Facebook tellement batu ba kamora mingi et sanga stress na longoli yango. Na longoli yango dans 2 jours. De somme dalingi prival bi mama laksa na photo na de 50 à 44. Mais lelo na bandi ko meka ko lia pona zonga place au papa lingaki.
Donc na place on azali eza taille on a tika na au moins na lingina longola so ata 5 kg maman Wivine wa d'accord 5 kg lisusu na me ko longola moi muke parce que naza moulayi na mukusete. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. O azana besoin commande numéro langa ezali 0049 176 21 99 49 42. Donc awa eza life mwana lobela makambo ebele ezate ba secret ezape ebele o na koloba no awa ko betela ngo boye te awa betela ngo boye te o ya makasa ko mela chaque jour te soko salaka mela weekend parce que okokene musala te mais life ezali mokuse yango moni tozo lobela ngo pe na mokuse mais laisse-moi vous dire ça fonctionne très bien ce qui fonctionnait pas là et pas nous fonctionner. So za na posa ba témoignage na opesa yo yoki na ba audio ya ba ningo ba solo ba mama te mama ko lobi mama na aji so na van na volant na ombena libumu na ngeso tuta pemeni ya volant abi me ba te oyo e dengai na komi ko poussa na muke na sima que le Seigneur soit loué biloko to linga ka ya ngwana to linga biloko lukuta te mais yo edenga ndenga pe na zo ko ede yo ngana zo ede yo po o diminuer poids netinga. Mais yo edengai o sale la biloko oyo ndenge ezali. Okoki ko somba biloko nyonso oyo o sale la. Mais soki ozongeli kolia ndenge kaka ozale kolia bien aimé ça veut dire oboa kimbongo. Naza on a te pona soutirer mbongo na yo. Mais je suis là seulement comme coach pona ko aider yo ke régime na yo et simba. Donc, il faut changer routine na yo. Ndenge ozale kolela ozali susu na droit ya kolela ndenge wana te tant que okoti na régime oyo. C'est très important. Changer mode de vie na yo. Lia fruit ebele, lia salade chaque jour même ya muke, salade de laxika makasa te. Nako kamata ba fruit misato na kati kati e komi salade. Na kamati tomate na bidigisi e komi salade. Donc nal manger légèrement. Soko zo kokate lokola ngana se disciplinaki na kei na sombi sani o ya discipline. Na zwi sani wana bakata yango deja a okotila fufu muke, loso muke, ndunda muke, ndunda bitekuteko eko débordé te sani ya bateko panzana. Donc na mesure na bandela ki liboso bongo. Tant ngamo na bandi okansanga abi non lokola mo Kristo. Il faut pena za na ba décision, pena bana kozala pe déterminer pourquoi il faut sani bando diriger nga. À partir ya lelo na ko simba lisu sani o te dieme témoin mobile nanga yebi na ko simba lisu sani ya kolela o te mais naza déterminé na obanda kolia kaka semulu weekend et puis sani oyo ngai moko na bando kata mfundi ça veut dire fufu na bando kata mo fufu na nga muke na mesure na ngai moko bako tinda nga na sani te yango pa ina lobi ke régime il faut se déterminer décision tant aux na décision te yo décision ezara le kwa Naomi a obala kinkela obala te il faut na diminuer 5 kilos bien aimé sozo diminuer 5 kilos Natacha pour la ta robe pas Naomi il y a pas que 5 kilos na okozwa yango après mariage à Naomi mais zala déterminer que nazo sala ngo pour na santé na nga ba maman nazo sala yango pour na santé na nga moko trop de poids ezo pesa biso maladie ya ebele comme ça tant ozo diminuer pour na santé na yo moko pour na mubala ya tindi yo te pour na baninga te pour na bana te ozape ne sengo ya ko diminuer c'est très très important wana na olata robe na nga ya kitoko na feti ya Naomi Kinkela parce que na diminuer pour na Naomi Kinkela te na zalaki déjà ko diminuer parce que na zalaki déterminé c'est très important je dirais bravo na ba mama nyonso totika ko diminuer pour na nazo balisa mwana totika ko diminuer pour na kozala na feti moko muziki na biso kokisi 15 ans ezo senga na diminuer taille tant muziki ko sila 15 ans ozongela mais diminuer pour na yo moko pour na santé na yo moko que le Seigneur vous bénisse partagez vidéo oyo nazo ke na YouTube pour na ba mama nyonso merci maman Micheline que Dieu vous bénisse pour na ba mama nyonso o bazana ba Facebook te ezo ki ne pas Irene Masiandoki ba mama nyonso batala nga pa Irene nkola pambola bino kola pambola Masia Love ndeko andimela ngai vraiment nzamba lola pambola yo pe pambola équipe na yo nyonso tout ba Mabea Zakari bandeko nyonso o ba soutenir mama Irene nzamba lola aleka na kopambola bino soyez bénis
Nzamba pambola bino et bonne journée na bino banso. Merci beaucoup.